Otala nzonzing mo boy batumo bazawa na liboso boy vana papa bino na mama bino. Okanga mama toya. Théâtre Congo bando linga parce qu'on a bêtise. On a kala baba mangobo basala ba comédien makasi qui soit batala ba bêtise té. Et bato ko ya na koseka. Mais le lorsque ba bi monde ndeza vitesse. Yango ba Hollande. Parce que yango siko ti monde ngo nemte bo mabiso ti. Poto koyo koma na bilenge ya novelas. Mto to ba africain to ba bantu. Bantu a mutasoni. Ba vie boza mikolo. Ko sexe vani na bêtise té. Na kala bozala da ba comédien makasi bo banolo ba bêtise té. So senti bena que so lo bi bêtise té au beta sou bien té. C'est comprendre que ezali kama ba ya ba temps. Tant no banjo aussi là. Ko forcer té o détruire future génération zoya. Ne bo détruire wana bo boma musalo. Tant to koma na ba neko landa kuna to ba nani ba baby sa théâtre to tanga ba kombo na bino. So que le moment là bo tikela biso héritage bien. Bolongo la bêtise na kata théâtre. Tono mutu mususu moninga na bi génération nanga. Mutu mususu na tanga na génération nanga mutu boye. Ah beta bien. Mais yemoko le quoi ça orgueilleux amona le quoi na génération nanga de. Au moins que ça là mabe. Vraiment la génération n'a pas de talent, on va péter bien jusque là, on va débrouiller na bango. Oh, nandeni. Oh, na monde ngana nte. Oh, so bina ma génération li kolona loba. La génération c'est te bazate. Ah, te yo za rankiné. Te rankiné te na loba ona omona. Uba théâtre oh yo yena Simon Monique déjà ba msuba zaki ba président ngwana. Comment mutu mo yena sika obeta makasi ko le kabino bozaki bandakala. Awo luka bunana batata mikolo pendant que bino ba jeune boza. C'est ba jeune boza makasi te. To so la bien. Tchekonga mono za na kisi. Président Macheko na mono za na kisi. Maman bena bato ngana je vais. Président Macheko. Lo pela mbichi bena lo pela gayanga ye. C'est que yo souvena ki ndoki ya président ki kedi yo yena ngo vraiment pas na yo. Franchement na hérité bilo rebelé ya ye. Nana ngo ya makila ebele ebele never aye mo benga o die le fils ba leader nyonso ba bima président Macheko yepé na terrain bo GP bandi rwanda ti ba vanti bon ba ela ba mso ba bima pa avant Macheko ba pe na ba G peut-être ba bima avant Macheko po ba zaka pressa o bima na taba bima so pe Macheko bima peut-être Macheko nga gumba ne bango mais ba zaka chance o benga ba leader avant bon to pe ça va avoir chance ba zabe ba leader bon pour préparer gaga bitumba ko makasi comme championnat Italie Calcio ba to beta président qui les Babel kubuyu maître zela no yo za lo kwa bina file ndi makaka fabrication yo pozo ndi makaka président Kikedi mais comment tu peux baninga mususu bazana ba lobaka eloko leki nyo sezaka bolingo bolingo na zana ngo envers papa wana yango na tanga komonetro président Kikedi sero Babel fumo to kubuyu maître mi balé nani président la dit sobe phénomène spiègle pour tout montrer maître Yami Satnan. Président Lombe Soukari. Il est maître de Koko din Koko. Il y a quatrième nan. Quatrième. La quatrième. Ngaye. Nani ya quatrième. Ngana la kanima lobama. Président de best, les rois de best. Mbata. Cinquième. Cinquième Miko. Cinquième. Mathématico, Mantico, Mbata. Arnold Nfouma. Congo Direct TV officiel Arnold Nfouma. Congo Direct TV officiel Arnold Nfouma. 500 mégapixels. Congo Direct TV officiel. Masolo ya mboka, masolo ya politique avec l'artiste Fila Basele. Check. Walandi Batal magazine motuna na bino mpe biyano na bango ebongisami pe epesami lo wabino leki wabino mwana wabino Detelandri Kingelezi mwana ya mama Agnès Tulenge nazali ngai moko te nazali na équipe technique ezali kosalisa ngai na nsima ya caméra nazali na mwana mboka ingénieur Graciano Masamba soda ya makasi réalisation nazali na mwana mboka ingénieur Roli Tulenge VMixer coordination ya boss Arnold Louvuma mituna na bino mpe
biyano na bango ya solo to pesi ba banso balandaka biso ne mikili mi poto to bosente ko pesa papa Davin Tulenge na Italie na molungani na ye na bana na ye to pesi papa Dominique na Paris na molungani na ye mama Judith Kenkela to bosente pe ko pesa mama Alphonsine na États-Unis d'Amérique to pesi Clovis Kingeleze Acacia to pesi ye mbote to yambi artiste ya munene oyo asepelisaka bai bonso balandaka ebisika nyonso bazali vraiment ngai na yebi na ngai ye mais ye akopresenter ayebisa biso kombo na ye nani na sima ya caméra ndoko na biso Graciano asalisaki biso mema biso toleka. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Merci bandeko balandi batal magazine motuna na bino mpebi yano na bango ya solo to yambi ndeko na biso artiste mbote na yo ndeko. Mbote tata. Oiko pesa biso kombo na yo. Artiste Mateko, papa Mateko, Mateko l'homme de Kaya mort. Vraiment boyoki papa Mateko l'homme de Kaya. Ya solo papa Mateko tolingi to yeba kombo oyo tata na yo na mama na yo babotela yo ezali ka papa Mateko ou bien ezali kombo ya scène. Ouais, Mateko za kombo scène comme papa botelanga Jean Didier, papa Mbambi Umba que j'ai salé à Passa. Maman Brigitte Ntiama, Ntiama Makie, c'est vraiment un babotanga na kombo Jean Didier. Donc Jean Di Arne Beminga na kombo Mateko. Vraiment bandeko balandi batali magazine boyoki ndenge ndeko na biso apesi kombo na ya solo lelo tolingi to yeba Mateko. Yo obimaka ka epai ya Kikedi to outa quelque part. Vraiment Mateko aza pe na moi parcours na ye o asali Mateko abandi carrière na ye na église CAC Bikanga Lembaga na Kisensu. Mateko abandeli carrière na ye kuna roi comédien église kolongwa na ye wana basali groupe na bango na ba Masane ba Verlin Buduko koyanga noa Pinzoli ba koyanga noa ba Hitler Gisine Mandangu source de vie après wana théâtre tozaki na ba jeune makasi to panzai na biso toke kota skona ba groupe siko na yo banda carrière na ngai ba groupe na Sekam groupe les ambassadeurs ya mama la Love Kilao to bana répéter na Mombele les ambassadeurs na ekolongwa wana tangu groupe eko panzana ngo mama ko mina posa okende poto mama Love Kilao akena pe manena mikili ya poto ndena longo na kena groupe Musée Jeff à l'époque ya musée na ndenga tiku papa Mateko azalaka wana donc avant générique banda Mateko mutagangaka oh ya oh ngembo akenda kalokola mo pep donc Mateko kala bamiso babosa na bango à l'époque Mateko azalaka sali ndefu mais comédien makasi anto le kana na Raga TV combat ti makamka ndezala na ngona ba groupe et PC la bien te ne Mateko ayiko benda na ya vai na ndako pendant 7 mois a luka groupe nina okekota ndaki ko intégrer groupe rénové Kikedi de et si qu'on a oumeli makasi na beti nemva na groupe rénové na pesi vraiment oezaki important pour Mateko pesa na groupe wana na monique na koli mandefu ko mine makasi ekembi mandefu mtso ba pembe bandefu na bakona tete mwana ko nuna na ndako baboti te zelana na artiste vraiment bandeko balandi batali boyoki ndenge ndeko na biso Mateko apesi biso moi parcours na e malgré que ne moi vite mettre ozong chez moi muke tolingi to yeba bien Mateko tango oyepa ya président Kikedi lelo président Kikedi ngai na utaki kolanda ye alobi maloba moko boye pa na ngai esalinga moi bien moi faux alobi ngai tant tozalaki ko jouer na Mateko azalaki metteur en scène ce qui Mateko azalinga na mona na ngai pasité lelo Mateko azate vraiment en tout cas azomi tungisama na yebite pa na yezo sala na ndengeni bon ngai tant papa na ngazo lo baka bongo na etando ike etando inene esala ngesengo na comprendre que Mateko aza munene pour les aventures artiste alongo na groupe mo boye leader na ye alo baka vraiment na TV que absence à Mateko vraiment ezo esalanga moi kilo donc esalanga passe ti siko ngai esalanga bien na comprendre que te po ya Mateko eza cher mais ada papa forma ngai ada papa bakselange belé na vie donc na cause la ngrapa na été président qui dit zoro babel kubuyu dadi fumweto wana zo bakombo na donc okabwana yenga pe ezaki eloko esengote mais na mona ka ngonge ko ki fona sa la carrière fona meka ko tracer chemin moko boy
talaka moi liboso famille baleki belé na sima batela nga motema jo star Neymar Mbambi petit frère propre abi que charge baleki belé na sima batela nga motema do fona bundaka pona bango. Siko président Macheko yo lelo osali groupe na yo vraiment ba avantage ozalaki nango pa ya président Kikedi yango mutu epesi yo pour ça la groupe ou bientôt président Kikedi amelaki yo mbongo to président Kikedi loko moka sala na kati ya groupe sebilisaki yo te yango longaki pa président Kikedi bien ndengeni. Elo na mona rama be bon ezala nga pour ba comédien te ba musicien batuna ba kabona na ndenga bien te ba ezala ga va mutu kabona fo ba bebana fo ba swana fo ba bunda nanga na yeba ke na longo rénové le 10 février. Mais le 8 février, tu vas un président qui dit banda tongo 23h. Nga mon abi que non quitter rénové. Mais ya yebinete. To soit na te et le côté. Dimanche quand maman ils arrivent vendredi, dimanche maman président moninga na TV na annoncé départ. Président Macheko, président Macheko yoka na yebisa, bata français balobaka y a rien pour rien. Comment tu fais que to ça moi na soka za na ndako ya batata na ina maman na ye. Soki amoni amikoki alobaka peut-être azaki ko sala quelque part côté mombo bazaki ko pesa yango moni azwanda ko yo lobi pe bien boswana te siko eloko nini salaki ke yo na président otika président qui kedi po yo ke ndeko sala mouvement na moni na ndena ko mi kumisa te leadership babota manango na rénover za groupe amunene za plus de 200 membres y en a plus de 200 artistes donc on doit charge à gérer bango président qui est sundole la Macheko charge à gérer bango et ça donner à n'importe qui te donc makila on a leadership nga eza ya forcer te na moni vraiment que té na ça capable de beta likofi mais nous on faut garder ka ba relation malamu na président nanga na longwa dimanche samedi na ngona butu na ça live voice plus na WhatsApp voice na si je me trompe ça ba 8 minutes na expliquer père nanga sika zwanga na sika na komi ne loko na sala lobby dimanche ele ke la rabatu commander oh comment Macheko c'est que da kana loko te loko ezalaka te bana poto bana king ngana président ki to kabona ndenge ya bien na comprendre que te fona sa carrière nanga na ça il voice moko mulai bo nebi ke so bo message na mutu mingi tara investir moko eza facilité na ko ya pe pampe na ibo na so ne président nga mo na kende peut-être akoko supporter ngote akobo ya pété na personne te ko benda ba chemin moi makasi te na préférer malamu na c'est là on a téléphone na meka ko lempaye pas fongolela nga motema mais tango atali lobi nango na lundi nango na bengi papa na biko landaki mission yokaki ouais merci courage mobile za bongo mais papa Macheko baninga pe mususu bolongwa kina bango neti moko na yebi navigateur mais na mona te président Kikedi na TV alobaka bakombo ya batu wana mais alobaka ka kombo ya Macheko vraiment na yebi te po batu bingi babi Macheko na Kikedi peut-être yende mutazaki ko simbela ye masolo et voilà batu so babi mpo ngai moko Kikedi on a bien nga Dieu le fils mais banzambe baza pe belé yende Dieu le père ngande Dieu le fils c'est normal batu no so balongwa kipe bango ta Amzo peut-être bazaki ba ange Gabriel, amzo bazaki ange Michael, amzo bazaki ba archange, ba longo na lola nzamba beti bonka. Eza ko ba tumususu ba ange musu bazana lola nzamba bengana bango ba kendana satan nzamba regeta bango te. So nzamba o regete, faut c'est que c'est moi na ali kinda. Batezo mtaye bibu acha Kikedi Macheko. C'est que yo vraiment na président Kikedi oyebaki boîte na ye. Boîte oyo yebaki. Ya malamu to ya mabe pour lelo pe balbi artiste comédien côté ya kisi bazo sakana te bato ebele balobaka président Kikedi mingi atuko sala ba film mingi ya bandi ya bakisi babi c'est que Macheko pe ayebi suksi wana yango Macheko akei po yepe azwa kaka makambo oyo président na ya ko sala aya nango pe ya mouvement na ye tenga sozana héritage makasi na zui pa président Kikedi za bonzambe et la bondoki te so tel ba pièce no so bonosa la kuna to laksa kaka Satan aza puissant mais nzamba aza le tout puissant na suka Satan ko yaka donc elo na yekoli kuneza bonzambe daka mama chatitela la femme longo ha mama chatitela la walongo la femme sinzi aza wana OK lukana okisineni donc ngana groupe rénové Kikedi na zwinde bonzambe yango moni côté na kei na bonzambe o remarquer bana nyoso babima na wenge ako fouter na rumba mais na générique te yango ne makila na ye no Macheko ako fouter na makambo tout ça je t'aime bolingo mais so na sali pesa kindoki na fouter te waya bilei na botami na oli yango nana ina ne ba oli sanga kindoki 2 ans 19 ans na lia kindoki pendant 9 ans. Merci bandeko balandi batali magazine motuna na bino pebi yano na bango to pesi boss Arnaud Louvuma na Paris vraiment to peshi mbote ya solo président Macheko
inspiration na yo ndengo jouaka eutaka wapi? Nga pena na s'inspirera trop na ba papa mikolo. Nga zaka vraiment so qui rien na papa mikolo. So na vandi otala côté ba papa bazali. Na bon observer bonga. Ba père mikolo bana ba comédie mo boye et bima bana banzoto. Yemo aye bateka asa comédien. Nga pena ba inspiration nga mi na négliger bango so nga papa mo bo mkolo. Na mo lukana approcher. Na solo wana. Et là ba minoko mboka mzuna lobaka. Angaye. Oh lobi muna mboka mombo. Oyo ka papa mombo. Otini papa lobi nini? Ayibite lobi boye. Mais na ida tete ze kolonine. Mo bimisi onka. Siko yo idole na yo na théâtre za nani? Prisonnier on va bien la Matcheko gay. Matcheko za idole na théâtre. Oh. On va bien nga gay. Eza entendeni. Nga za idole pour Matcheko za mélange ba comédien belé. So tena kati Matcheko jouer au mona kikedi na kati. So tali côté Matcheko jouer au mona vidéo na kati. So tali tika maboko ya Matcheko nga jouer tu maboko na ngeza akabu. Au mona papa munduki. Oya coupe sans souci. Au mona papa munduki na kati Matcheko, au mona vidéo na Matcheko, au mona kikedi mo na kati Matcheko. Donc nga za idole te. Bango tout na sangisa bango pona sa Matcheko. Siko yo na navigateur bo solo la bien ti lelo. Alande ko nanga tout bon. Ko solo là c'est trop dire mais tout ça un problème n'a été. Pour tout solo là penate banda longwa, po ya longwa vanga. Départ na yeti lelo ninga na longwa nanga na sa carrière nanga. Na na zo chance soirée même pas na téléphone, même pas na nzela, na na zo chance panate. Siko lelo so président qui kedi ya bingo ya pour jouer malgré c'est déjà mouvement na so président qui kedi ya bingo ya jouer pas na royate. Te siko te. Ponani. Siko za tamo bufuna za distraité na concentré archer Simba. So na bandika ke na ke na beti na ke te no perdre. Na micho na concentré na taka arche. Arche de Matcheko fo Simba. Mais on a peur na yote. C'est dans le but que na okete na bi mais sikoté. Pour l'instant na okete. Mais avec le temps, so na vandi structure na ngevandi. On a papa na ngata na kata arche. Faut beta. Mais lelo te. Siko ba souvenir ya malamu nini ozo pa ya président Kikedi. Bah bon souvenir. Gino tu refais là, bien. Gino tu refais baba la kaka vraiment les team mengi. Maman les team mengi dika tonga moi na poto tonga na Canada on a libanga. Maman les team mengi ayebi. C'est ça ba bon souvenir na zone rénové na beta spectacle on a imaginé na vie na ko beta grâce à Kikedi. Mayalos. Au beta spectacle plus de 8000 personnes. Au bima boy ba public gangi na qui vertige na scène. Na weblo na mona papa musicien na tema likola podium boy na tali batu mami setanganga babeka mat ko na onzi mateke zanga na koka oloba te na temo ka liboko batu bagangi na temo le batu bagangi na baluki na ningani na kimi na zongi na coulisse batu bagangi bisa bima susu donc ça parmi ba bon souvenir on a tika nango vraiment te wana ba changer te ba bon moment ba changer te. Merci bandeko balandi batale magazine mutuna na bino pebiano na bango ya solo boss Arnaud Delufuma mutotinda kitolukela yeyo Matcheko mwana mobalo azaka soka koti na scène esika vena nga la juste mbala za na Allemagne kata na kana ko seka fort lelo Matcheko yeyo aza ndenge bojuaka omona ka artiste moko komi na mwasi boy artiste moko komi na mwasi boy misusu babali mais misusu pe bazo bala te siko yo pona yo eza malamu beza mabe. Anga nga kota ba vie privée na bango te. Moi si et comment aller na Bible mobile ya luka moi si so aluki moi si so babala ni nzamba kumama so babala ni nzamba kumama kaka ngalinga mimi ko raisonner kama kamna ngaya bakti so babala na nzamba kumama so pesa mabala profiter nzamba kumama so eza mabala profit nzambe ya profit nzamba kumama pe kaka mais nga ba nga otanga makamna bango te nga mo pe na kwa mona za rankini mais soin nga sala rankini na soin. Ola mutu mbo na sepela note na linga ko pete na beta ko kara na linga ko te na ninga so mutema na linga ko te na beta ko kara na chao kate Ndeti nani na linga ke te ala mtarando mais boza mona nzambe boko za mwana niko ba ko za na rankini te nzambe mwana rankini na satana yiba nzambe bana amo nzamba fasha fort omona mupepe moka bima kasi na États-Unis e kwisi banda ko sikanda nzambe nzambe kuta mutakanda bongana za mutakanda te so nzambe mutakanda tangali misa satana banganga bengana satana te do deke nzamba bengana satana lif na lola ela ta nzamba mutakanda asidi kaka. Merci bandeko balandi batal magazine tozoko koba kaka vraiment président Matcheko lelo peto moni ba artiste ebele bazo sala banzonziki na yebite si ba intéressant pe na makambo banzonziki bien ndengeni te na beta na ngango na beta ngango mikolo surtout mikolo ku te yebele vena na ocho beta betango la site ya Dalania Bope na beti RDC comédien congolais na beti na Kotikuna
basiti mosusu mpe ezaza nango mais sauf que so remarqué na nde mabe te baartiste comédien tout oyo basikisa makasi na poto mpo na nzonzingi na kishasa bagroupe na bango ya stable te sauf mutu te atunaka 7 jours à semaine lundi aza na tournage mibale mardi aza na tournage misato mais tous les jours à semaine aza saturé ana temps ya kocontrôler groupe ne bien te côté bana ne barepetaka azalaka te tournage na ye moko azalaka asangisi baka tourner 5 épisodes mbaya moko po nini atikala libre or biso kendaka yango épisode par épisode tota ne public na nga consommer so na tourner semaine prochaine pour na tourner public na nga consommer nga ndeni semaine c'est que semaine on a changer bango méthode et bango kanga bango nyonso ba tourner 10 épisodes makelo kona artiste nyonso a comédie ba comédien tout o baza makasi na nzonzingi baza libanga na poto na kini ba groupe na bango o amutu mwanza espace na makasi o matériel so na zu espace Congo est là panga mais groupe epesa te tout sauf mututé. Merci bandeko balandi batali magazine motuna na bino pebi ya nona bango ya solo boyoki ndenge président Macheko alobi président Macheko tozo kende na biso na ko citer tolingi toyeba président Macheko yo na libota na bino ozali mona liboso bien ozali mona ya suka mona liboso baleke be na sima batela nga motema mona liboso charge ozo gérer groupe yango pozo gérer na famille pe na gérer charge nga ko gérer za bilei nanga kozana ba charge za bilei nanga ya mokolo sikoyo na ngina yeba tangu yo salaki groupe na yo olongo epa ya président Kikedi mutu nini oyo ayaki mutu liboso na kati na groupe na yo artiste liboso na zwaki a 4 têtes d'Afrique pichano mona laliana ko indiba wana pona mulembeshe ye mutu liboso na zwaki ba Macheko musu baza pa na yo pendenge yo zaki pa président Kikedi testi siko na nazwi Macheko te na nazwi Macheko te so nazwi Macheko ne bandeli boye na oza fenea Macheko azwaki pena charge tamula ipenza alors s'occuper na scénario s'occuper na tout donc so nazwi ngo ne bandeli ka groupe nanga eloko esa pasika pa ndeko nanga mususu eza 6 mois d'existence à groupe makam groupe epesa lokwa groupe moya 7 ans et 9 ans et mon pesa sko keto et président Macheko bosali ba film ya kitoko pa ya président Kikedi na yebite yo zaki metteur en scène siko ba film o bosali ya kitoko wana bokosala ngo peka pa ina yo bendengeni nazo aussi sa première pièce nanga Misanga Misanga na YouTube et quand il a 5 épisodes bana poto ba découvrir so naza na deuxième pièce Luzingu vraiment bandeko balandi batal magazine en tout cas boyoki ndenge président Macheko aibisi biso volué na ba pièce na ye asala ki pièce ya liboso ya mibale pe yango pe ezali ezokota na YouTube bokomona yango président Macheko tozokende na biso na suka bato ya poto bato ya Afrique sika nyonso ba kolanda kolo bana bangoni so le on rebisa bango za ba pesanga ka chance ba pesanga vraiment chance Patrick Kibala chou pesanga chance Wadol Mutansia wana mona tata na bi Wadol Mutansia na moni maman Allemagne tata na bi Patrick Kibala chou yeso na bwa na mona Grèce mba moko na Chilo Kibingu garçon Schengen poto na poto je vais si mola qui ne tombera jamais vraiment bo pesanga chance ba soutien na binonde ya ona na ngoposa groupe eza mukie eza ba vision mikolo makoki ko mozanga sotali na kata ya pièce na la ya Luzingu on comprend que artiste azana vision mazangi possibilité pour au monde pena na kiti to sala mingi libanda to sala mingi kindoki to sala mingi babu na kiti na samai pièce na sa na kiti na samai na ça na ba réalité mzeza na samai o batba kate yo ngamono za na kisi na film na sa anga Luzingu na la sami ba réalité za na samai o batba kate président Macheko ngamono za na kisi président Macheko na moni za na kisi maman bena bato ngana je président Macheko lo pela mbichi bena lo pela gayanga ye c'est que yo souviens ki ndoki ya président Kikedi yo nango vraiment pas na yo franchement na hérité biloko belé ya ye na nango ya makila ebele ebele never aye mo benga o die le fils ma leader nyonso ba bima président Macheko yepe na terrain bo GP bandiro wande te ba fanti bon ba et là même so ba bima pa avant Macheko ba pe na ba G peut-être ba bima avant Macheko po ba zaka pressa o bima
na taba bimaso pe mateko bimaka peut-être mateko nga gumba ne bango mais bazwa chance benga ba leader avant bon to pesa ba chance bazabe ba leader bon bon préparer kaka bitumba ko makasi comme championnat Italie Calcio olobini ni pona Jogo Sokoto pa lela yo fort Jogo Sokoto Jogo o sepela moni mateko na ebo moni na koti na carré magique wana na bimate défi ezaka moko tant on a un faut envier deux to comme 2 fois envier 3 père na biso koko na biso to benga ta koko na biso ya kwa na kachiti ya di moto na ngenge papa dingo banda vandela sentir champion du Congo ade total ba catch américain mona 1 mois 2 mois mutu muso sentir bon théâtre neni bana ba vandela sentir ba tinga otika sentir ngote ba jeune talent to sentir event bane vanda na ndako ya président Muyombe gauche champion du Congo banda panza sentir na ndako veli isuko bundate mais veli ko bundate champion Muyombe gauche alingi nezo bitumbate tellement dazwa sentir avant na ndako na po bima vrai champion dimo faut tiaka sentir ngo anje o tianga anje o beti su mutu moko na maintenir ngo mais veli ne ko bima sute vie banda zwa sentir wana tika na eguma kamwa acha na ndako lo fleur. Merci Bandeko Balandi Batel Magazine tozoko bakaka vraiment président Macheko Tonito tuna yo boye. Okoki kotangela biso 5 leaders oyo ndimaka. Na Congo. Ya génération ni po ba génération ze belé. Tous la génération oyo yo. Génération nanga. Ko pas ce que tu poser problème yango wana. Nga za génération ni. Mais yo so tokito lo babo yo za koka phénomène. Oui, koko phénomène. Nga koko président la DSOB. Koko na bena ngai. Mais vous allez belé baninge belé ba belé baza yo yebi bango. Tono mutu mususu moninga na bi génération nanga. Mutu mususu na tanga na génération nanga mutu boye. Abeta bien. Mais yemoko lokwa zaka orgueil amona lokwa zaka na génération nanga te. Omonde ke sala mabe. Yo za mwana nzambe ba pe bien yo za mwana nzambe lo ba solo. Vraiment la génération nanga ba jeune talent o ba obeta bien jusque là ba débrouiller na bango. Oh, nandeni. Oh, na moni nga nante. Oh, so bina ma génération likolo na oloba. Ma génération c'est te bazate. Ah, te yo za rankine. Te rankine te na loba ona omona. Ou ba théâtre oh yo yena Simon Monique déjà ba msuba zaki ba président ngwana. Comment mutu mo yena sika obeta makasi ko le kabino bozaki bandakala. Ako luka buna ba tata mikolo pendant que bino ba jeune boza. C'est ba jeune boza makasi te. To so la bien. C'est que to longola bato sima wana. Siko to zo ba leader à likolo wana. Leader à likolo. 5 leaders makasi o ba robeta président qui Keli Zorobabel. Kubuyu maître. Zelana. Yo za lokwa bina filé Bina filé ndima kaka Fabregas. Yo pozo ndima kaka président qui Keli. Mais comment tu fais ba ninga mususu bazana ba lobaka ko. Eloko leki nyo César Bolingo. Bolingo na zango envers papa wana yango na tanga commonetro. Président qui Keli Zorobabel mfumo to kubuyu. Maître. Mi balé nani. Président la DSOB phénomène. Spiègle. Pour tout montrer. Maître. Yami sat nani. Président Lombe Soukari. Yé maître t'es koko din koko. Ya 4e nani. 4e. Ya 4e. Ngaye. Nani ya 4e. Ngana zakani maluba ma be président de best, les rois de best. Mbata. 5e. 5e Miko. 5e. 5e. Mathématico, Mantico. Mbata. Veut dire yo faut continuer on a 4 na continue wana. Boso selo momba mikolo ba pesi mbote. Oh, félicitations. Loko beti za obeti mbunda bana miketo beti mbunda lokola limbonda. Aneni ya limbonda bana obeta mbunda. Oza Macheko na comprendre que yo za mutamoto. Ta la génération oyo ba o nyoso balaki na sima yo boyino bango. Tena boy bango te sauf que ba bongisa misala. Pas ça misala bien te. Mais ça la père moso talipe muninga zo sala bien te zo la ba numéro. Obengi payer mais ça boye. Orgueil balulendo. Obengo pese remarque. Tata na moni place na ngana te zandenge na saila kyango na komela. Oza Macheko yebisa ngata na litoyo benga nani. To yebisa ba téléspectateur te mais obenga nani yebisa tangai. Obenga nani yebisa ngata na litoyo benga nani o pese conseil ya boya. Oh le bango na micro. Ah vraiment. Boye nani susu. Litoyo bimisa na micro. Te tika boye na obelo bango te. Na lo bango te. Hein? Non le baté.
Non, le baraté. Bala ba lulendo. Bongo siko ba o baneni basala mabe. Ba sa théâtre mabe. Mais tu 100% théâtre Congo. 75% ça va théâtre pour là. Attends mikolo bele ba sa ba bilo pour là. Hôtel oh lo ni ba sala wa. Oyoki soni tant que moi na oyoki théâtre vie mo besoni. Vi o sabilo buso ba befwani. Ebele vraiment. Mususu ba comme ça arrêt comment on ka sika mamboye. Le quoi d'accord pendant que asiasa la kombo comment sika na ya kozula mbongo. A penser ne sou ko lier sa public eloka kitoko te. Abi ke lokana ba publicité na ngaso na koti si fina zo mbongo esili. Public elia subilo asikate. Public na Congo elia subilo asikate. On a remarqué théâtre et bani ko la déformer malembe. Mon musique à Congo comment déformé. Ndebe théâtre comment déformé. Pour musique à Congo tant que banda ba koko na so tant que banda ba franco biso malgré to botami to kuti bango da ba kei. Mais so ki musique à kaloki elengi. Maintenant on musique à lelo ke na bêtise fa na bêtise comment pena ndemo banedi suka mutu mazo expliquer ne kaka ba insanité mo boya buzo bakaka. Musique gumba mi cron changer forme. Ndebe théâtre bandi gumba ma. Théâtre à Congo bando sima parce qu'on a bêtise. Surtout landa nzonzingo ozana kimia te. Otala nzonzingo mo boye batumo bazawa na liboso boye vana papa bino na mama bino. Okanga mama toya. Théâtre Congo bando linga parce qu'on a bêtise. On a kala baba mangobo basala ba comédien makasi akiswe batikala ba bêtise te. Et batu okoya na koseka. Mais le lorsque ba bi monde ndeza vitesse yango ba Hollande. Kasi te yango siko ti monde ngo nemte bo mabiso te. Poto koyo koma na bilengi ya novelas. Biso to ba africain to ba bantu a mutasoni. Matiko ko lo bêtise te na TV boy na kokate. Siko yo conseil ngo pesa bandiko na o bazola. Na pesa bango tolite po ba yo kate. So ba sali comédie c'est Sili. Ba pièce c'est Sili. Comme bêtise mte ko sala po ba landama. So ebi se tika bêtise o tika te. O tika te ata mwana ebi na makambo te. O tika te. O ya sala malamu. A continuer o sala malamu. Bible ku jelo bango. Na sala ki Michel mona mama Mbalio Sombo alobaki pe makambo wana ke ba comédie belé vraiment ba komi na bêtise na kati. Atangela ki nga ba kombo batango mais moyena lobango ezate po yende mutu alobaki bato wana ateya pi bango. Yo pe ndongo zabwe ba bipe leki abeta kambunda ba kolo pe babini. Côté ya bato esa mabeto ko yipe ko lobana bango en tout cas bande ko bino pe bosala po TV ndenge total ka TV papa ka ate na mama te batata la ngona bana mike pe batala ngo. Siko omona tata na mama bafandi bazotala théâtre bazomona ba salité mo na théâtre. Siko yo ko ikolo bana bato wana ni. So ça eloko asuka nako ba vie boza mikolo. Ko sexe vani na bêtise te. Na kala bozala da ba comédien makasi bo banolo ba bêtise te. So senti pena que so lobi bêtise te o beta sou bien te. C'est comprendre que ezali kama ba ya ba temps. Tant no banjo aussi là. Ko forcer te o détruire future génération ezoya. Ne bo détruire wana bo boma musalo. Tant to koma na ba neko landa kuna to ba nani ba baby sa théâtre to tanga ba kombo na bino. So que c'est le moment là botiki la héritage a bien. Bolongo la bêtise na kati ya théâtre. Merci bandeko balandi batal magazine en tout cas to komi na biso vraiment na suka. Président Macheko lelo soki bato balingi bazwa yo sika ko répéta wapi. Naza ana lemba justement na terrain GD en face en diagonale à la police na société na terrain GD na répéta wana chaque lundi vendredi de 9h à 15h. Contact nangai on nous pour ça ko soutenir Matiko selon substance à gros timuni. Il n'a qu'à me contacter dans ce numéro plus 243 ya Willy Moucheni Jacob Yambuka 089 69 13 680 donc 089 69 13 680 wana chukubengi ujui matiko yemuku upesi ye remarque so monika na rubili kama ya mabenga na yuka kananga ngana yuka ka je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Moi je suis comme moi. Je m'attends, je me souviens tout ce que le Pays-Bas dans mon cœur contesté lorsque quelqu'un est fait à dégringoler. C'est le massoucette de Sinix ou Kousnis qui les fera dégringoler. Vraiment boyo kindenge président Macheko en tout cas vraiment ambiance eza président Macheko nazo zongi selo lisusu miko président Macheko betela ba téléspectateur moi lisolo mo vraiment batala vraiment président Macheko yende makambu so Macheko ndenga za boyi alinga na ye makambu masulu vraiment mingi te po yaza muta batoli ngana pesa ka batoli a pété batoli moko ya pété c'est facile à prendre alors muna likula bilanda landa mutu moko sala ki groupe ngabe na sala groupe udindira libulu
yo expiration izate makambo kumili koku na ngai likule bilanda landa koku banda lungwa na mboka na aja 6 mois imaginez-vous 6 mois ayena kishashawa akuli akumili anuni abimishu kya pembe nano yibe elongi mbuka te a décidé hashunga mbuka koku ashungi mbuka tala batu baza kuyamba ye koku ashama ndefwa pembe bele shuki ya pembe mais ba mikolo ya mbuka baza kubenge bébé manchoni imaginez poni alungwa mbuka na aja 6 mois koku avandi kuna asali si séjour koku azumutuka habandi kuzonga mode chance po koku bakoyi na mbiskadi ambiskadi bafo policier bakangi bango bakangi mutuka bafo suda po iza kubiso jaba takota Kivu kuna uboni Kivu zo kitakula Beni na bifikasho ikenda weke kula Boma weke Masimanimba kota Kivu wana juste wana mutuka batelimisha wana yo basuda kubilungi mabe bazo yibaje oyo ba mai oyo ba makala ye o mabanga bazo yiba na position te bakitisha bakoko nyoshu bazaki na mutuka bangu tuba passager elengere bango batali bamoni loka kupiyete balibya tubeta bango fimbu tutika bango balo beta mtu fimbu selwe kolu na ye okitibo yo nani ngamu yombi 50 fimbu kote na kati mutuka yo nani ngamu shakata 25 fimbu kote na mutuka batu babumishi koko batu bashaki pembeni ya koko bilanda mutu monga jeri pembeni ya koko batu niwe hongale sa musuku njoka besho demo ka jeri wana musuku tubeta ki musuku babandiki mushuku wana mushuku mushwaka tika yo sante kuna ngapangi kwa yuki bianta nenga mutarubi mushuku yakanja rubi mumpuku habiya sheka rubi nyama mukie oyo landiye ayebwe yo nani hongala sa mungombe njoka ni mkonja beshuda wana aja mungombe yo mungombe babandiki mungombe ngombe bashirishi yekomitura koko habiya oya mpuku batikiye alubaki nyama mukie mungombe batikiye Pole binyama ya mwa muneni fona lukela bango ni amboyo leki banyama nyosho bakomele tu ko tuni koko yo jamu nani koko forchete ngala jamu elephant ha pour elephant le bele biso ki elephant bi koko temango koko tabashe ya mort koko ajungi kishasha koko fele simateri jate koko simateri comme kaka lukule welele po niveau fimbu koko ajuli na shima ukundimate. Merci bandeko balandi batali magazine motuna na bino pebi ya nona bango. En tout cas bomoni président Macheko ndenga lobeka aza maître ngai dete Landry Kingelezi nandimi na ngai yo peso boy na ko ndima etali yo mais bata poto nyonso vraiment oboza na posa ko soutenir Macheko apesi bino numéro na ye wana ezali bo soutenir ye azali nanu elenge azana ba pièce ya kitoko azana biloko ya kitoko akosalela bino bokozanga te ko sepela. En tout cas to pesi bay banso balanda biso na mikili mais poto to bosante ko pesa petit nanga Patrick Kiamen États-Unis d'Amérique to bosante ko pesa Giscard Belov na français to bosante pe ko pesa Giscard Massamba pe na français to bosante ko pesa Yves Unamoyo sans oublier Arlette Nzinga moi c'est courage na minito azana Paris to pesi pe mbote grâce à nous Massamba Salisa Kibiso na sima ya caméra ingénieur Roli Tulenge na coordination kuna yemoko boss Arnaud Louvuma ce qui t'attend Zambé a bateli biso to mona nimbala ya sima bye bye batunanga poto bozela mabanga vraiment les team mengi soka yoki communauté na suka oyo les team mengi na Canada wana respect na les États-Unis na moni Anifa Lumbala Anifa moi ça pembe blabla Tristiano jet privé blessing blabla les États-Unis wana ba mbote belé vraiment wana ba poto vraiment so bango to pesi bango ba mbote teza la lokwa to sa lisumu vraiment on a son aboa qui était comme on a na ida oboa kao mais comme on est kimi peut-être so émission sili tant comme ezonga na oboa ko na répétition libanga suka yena clôture pa ne so na oboa qui na loba susu te nani est-ce que moi sinzambe